mutu na tana ye, mutu na ngonga na ye, mutu na otolobaka, à chacun son tour, le panier sur qui encore, la famille, ezaka bongo, etambolaka pe bongo, na système kaka ya bongo bongo. Bande konanga lelo toye awa na dossier ya sœur Nabiso Eunice Manyanga, na bandi ebela pato. Je m'excuse toye la sœur Eunice Manyanga, ebela bato babandeka komitu na sœur Eunice Manyanga kobala ka mokolo nini. Sœur Eunice Manyanga kobala ko mokolo nini. Ezalaka toujours mutuna ya bato ebele batuna kabandi konanga lelo toye awa na makambo kande boyebi chez Mama Étoiline Ines TV awa dossier ezanga kate situation puis circonstance ezanga kate. Na betela kabino toujours litolo ke na chaîne na biso tozala kaka tolali tolamuki na ya sika tolali tolamuki na ya somo tolali tolamuki na ya koinda tolali tolamuki na ya kobeba chez Étoiline Ines TV makambo sur makambo dossier sur dossier affaire sur affaire ya koinda nde ya koinda ya kobeba nde ya kobeba. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoiline Ines TV. Salut, 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 cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaisseurs, salut surtout les amis de Étoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu madekolanga na makambo ya sœur Eunice Manyanga, toye libino lisusu ba dossier concernant la sœur Eunice Manyanga, toye libino lisusu ba situation pe ba affaire ya sœur Nabiso Eunice Manyanga. Lelo toye bongo kobeta lisolo ya likambo ya libala ya sœur Eunice parce que tant de personnes batunaka kaka sœur Eunice ango akobala ka mokolo nini. Jour mosusu toyaki kovanda c'était l'année passée tant bazalaki na concert sœur Tamar azalaki na concert na ye tomonaki pasteur le prophète Sikatenda akendaki ko prophétiser sœur Eunice selon ba prophétie selon bato o bazalaki pembeni bapesa biso information que non ezalaki prophétie sur libala ya sœur Eunice Manyanga. La famille. Toya kovanda ka boye na ba matière ezokota en désordre. Quand de bo remarquer bino moko 2026 ba matière ezokota en désordre donc ba matière ezata bola la ka bolamuki boyata 5 matières na mbala moko. Ata 6 matières na mbala moko omonaka ba matière ekoti en désordre. Eza toujours et encore bongo. La famille. Avant na ya komikoti sa penza na mozindo ya makasi eloko o na olinga koloba eza que pona bandeko nyonso o bokoti sika na chaîne na biso Étoiline Ines TV en tout cas na osenga na bino s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoiline Ines TV akobandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé pour na betela bino lisolo toujours que vous informer sur notre devoir torobo ya kate pe to koanga na kate poto yebike eza musala na biso ya koyaka ko informer bino voilà toye na dossier ya sœur Eunice Manyanga la famille kande na yebsaki bino na boy nanga koloba ebele na rotiela bino kaka quelques vidéos ya ba makambo ya libala ya sœur Eunice en tout cas ekozala malamu bo landa bino moko po soki nga na lobi ekozala que non Mama Étoiline pe alingaka koloba Mama Étoiline pe alingaka kokotisa biso na mozindo te na boy tour oyo ekozala bien bino moko bo landa makambo oyo sœur na biso Eunice Manyanga akoloba bandeko nanga ekozala malamu et encore malamu to landa la famille et on se retrouve juste après. En tout cas, en tout cas, oui, c'est important. Parce que belle bakoye sanga ki vraiment ni bala nga exacte que la proposition bayate pour m'épouser. Et la casse soit dans tout sur le monde là. Non, et quand je suis une femme maman, faut na zana bana nanga mo pe na botte. Faut na sala pe foyer nanga. Et ça vraiment important. Mais na linga ko bala na temps exemple. So ça va pe sinzela. Peut-être décembre, moi, je vais m'imagine. Donc, ils ont bêté, et c'est là pour ça, le Seigneur a annoncé la pour Nati.
ils en attendent. Et si on m'avait dit que dans le pays, ce mariage n'a qu'à être gloire. Peut-être qu'on a au monde à gloire, mais c'est un peu. Peut-être qu'on a au canisa, mais c'est un mais c'est un go. Donc, le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours parfait, comme on dit. Les dates sont prévues pour l'Europe. Donc, vous allez. Un jour, Navanda Boye, bon, se permettre, on a peut-être témoignage en gros. Un jour, Navanda Boye, l'une de mes sœurs, bon, à Talanga Epsinga Lobby, pour Nayo, pour lequel déjà temps ici, parce qu'elle était déjà mariée. Il y a famille, hein, Azaï Dana Bananae, Epsinga Béni soit en retard na vie. Siko, Nathalie, on a azo pesanga parole de désespoir, na likola ngomba mangengengi. Biso nous autres sambela, mais a pesanga parole à désespoir. Que pour nanga ici, à ton âge, tu vois, moi j'ai 4 enfants. Yo tilelo, watana moi na te libala te et tout. Na bise nabi, na réservoir ensemble bisika mabale zaka. Mabale silité. Amen. C'est Jésus la source. Amen. Je sais qu'un jour je vais me marier. Bisika pa si babotaka, jour qui no bota, wa panze maternité. Je sais qu'un jour j'aurai mes enfants. Pour dire que tout ce qu'on peut chercher dans la vie, ata ojuango avant muninga, comment on a été kende ozu wana ya ozwate. Na réservoir ensemble nyonso eza. Banabaza, Ibaleza, tout est là. La source intarissable s'appelle Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit souvent aux enfants de Dieu, ne désespère pas. Même si les aussi ne désespère pas. Aussi longtemps que Jésus est vivant, aussi longtemps que tu pries vrai, aussi longtemps que tu sais que dans ton cœur là, tu as accepté Christ en qualité de Seigneur et Sauveur. C'est lui qui donne tout. C'est que les années l'ont na vie et que la vie. Ce qui m'ont dit, c'est que ça ton peut quoi arriver. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, la revente d'Apéboué, dans cette émission, on a présenté qu'il y a un calendrier dans Salaboué. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Donc voilà. Donc, il y a qui n'a belé, malgré la honte, malgré la souffrance, malgré le rejet. Mais pour ça, on a l'andangote. Pour ça, on a tombo l'anzambe. C'est lui la source. Tout ce que je peux chercher dans le monde, ne se trouvait pas Jésus. C'est lui la source intarissable. Très bien. En tout cas, oui, c'est important. Parce que belé ba bakoye sanga ki on ni bala nga exacte que la proposant bayate pour m'épouser. Et la casse na mutu na sur le monde là. Non, et quand l'ongwati je suis une femme maman, faut na zana bana na ngamo pe na bo clair. Faut na sala pe foyer nanga. Et ça vraiment important. Mais na linga ko bala na temps nzambe. So ça ba pesi nzela. Peut-être décembre mon ba ba bani là. Imagine. Donc, et ça m'a bêté. Et c'est là pour ça nanga. Le Seigneur a rendu zelanga pour nati. Avec ça nga et ça attend. Et si on m'avait dit que dans le pays ce mariage n'a qu'à être gloire. Peut-être qu'on a au monde à gloire, mais c'est un peu. Peut-être qu'on a au canisa, mais c'est un go. Donc, le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours parfait, comme on dit. Les dates sont prévues pour l'Europe. Donc, vous allez. Un jour, Navanda Boye, bon, se permettre, on a peut-être témoignage en gros. Un jour, Navanda Boye, l'une de mes sœurs, bon, à Talanga Epsinga Lobby, pour Nayo, pour lequel déjà temps ici, parce qu'elle était déjà mariée. Il y a famille, hein, Azaï Dana Bananae, Epsinga Béni soit en retard na vie. Siko, Nathalie, on a azo pesanga parole de désespoir, na likola ngomba mangengengi. Biso nous autres sambela, mais a pesanga parole à désespoir. Que pour nanga ici, à ton âge, tu vois, moi j'ai 4 enfants. Yo tilelo, watana moi na te libala te et tout. Na bise nabi, na réservoir ensemble bisika mabale zaka. Mabale silité. Amen. C'est Jésus la source. Amen. Je sais qu'un jour je vais me marier. Bisika pa si babotaka, jour qui no bota, wa panze maternité. Je sais qu'un jour j'aurai mes enfants. Pour dire que tout ce qu'on peut chercher dans la vie, ata ojuango avant muninga, comment on a été kende ozu wana ya ozwate. Na réservoir ensemble nyonso eza. Banabaza, Ibaleza, tout est là. La source intarissable s'appelle Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit souvent aux enfants de Dieu, ne désespère pas. Même si les aussi ne désespère pas. Aussi longtemps que Jésus est vivant,
aussi longtemps que tu pries vrai, aussi longtemps que tu sais que dans ton cœur là, tu as accepté Christ en qualité de Seigneur et Sauveur. C'est lui qui donne tout. C'est que ça n'est pas na vie et que la vie. Ce qui m'ont c'est que ça ton aïe. Ton aïe peut quoi arriver. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, la revente d'Apé Boé, dans sa émission, on a présenté qu'il y a un calendrier dans sa labouille. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Donc voilà, donc il y a qui n'a belé, malgré la honte, malgré la souffrance, malgré le rejet. Mais pour ça, on a landangote. Pour ça, on a tombo lanzambe. Pour c'est lui la source. Tout ce que je peux chercher dans le monde, ne se trouvait pas Jésus. C'est lui la source intarissable. Très bien. Voilà, de retour, la famille n'a pas dit que la bâtisse sur petit Kolanda, d'autres koyoka la servante de Dieu, autre benga mama Enis Manianga. Quand des nautiques au bête la bino du solo, awake, le message est clair. Naboyaki et bimana munokonanga que non, maman étoiline mutolobaki, n'a préféré au moins, yemoko la sœur Enis Manianga aya ko s'exprimer. Alors, dossier à liba la sœur Enis, la plupart à Batou, balobaka toujours que sœur Enis a coli, sœur Enis sa maman, il faut abala. Tout le monde a dit que tout le monde a la sœur Enis, ba vidéo, ba lobby, à côté taper ça les sports, à ça la kaba sport pour unene eleki. Bon, pour votre information, là nous toko na âge ya sœur Enis. Sœur Enis aza mwana ya 1990. Wanande eza âge na ye. Donc na kilelo o na 2026, sœur Enis a kokisi 36 ans d'âge. Tango déjà tobeta lisolo à 36 ans d'âge bandeko nanga toyebi biso nyonso omoni ngana lobaka toujours ezana ba makambo o tokoki koloba soki ya ko appuyer ezali to ko appuyer oyo soki ya ko appuyer ezate to ko appuyer te na ndenge sœur Enis azawana ba proposant baza ebele aza personnage public na ba proposant wana surtout que aza personnage public ebele baza ba aventurier ya mike kaka nde baza sérieux ebele pe baza ba gigolo bakolinga sœur Enis aza na succès na ye aya kobalana na sœur Enis pour que ye akota na mozindo ya succès wana abanda ko gérer to mona ngo yango bo mona lelo oyo ba makambo ebele zo salema na ba mariage surtout ya ba star na biso eza kutota makambo ko expliquer bino te ezo monana. La plupart ya mibali o bazolanda basi pona mbongo, bazolanda basi pona succès. Bomona makambo bazo sala bango na bandako mabala. Boyebi ke kande ba yebisaka biso l'apparence est trompeuse. Eza na bankambo ebele surtout ya ba star ya mboka na biso ya basi. Ebele bazalaka heureuse te na bandako mabala na bango. Bazo souffrir ka bakasi mais libanda boye bakoya kolakisa bino combien baza heureuse, combien tout va bien. Mais na kati ya ndako, il y a tant de choses qui se passent. Na okende na bino ta musika te, totaki biso nyonso kolanda awa histoire ya mama Sandra Mboui. Eza histoire o te ke non tokobanda to banda kobetela bino lisolo combien mobali na ye abetaka, combien mobali na ye abande ko tromper ye makambo nyonso eyaki kobima sur les réseaux sociaux. Lelo oto oloba sœur Sandra Mboui na mobali na ye pasteur Bosco baza lisusu ensemble te. Pona nini pasteur azo trompaka mwasi na ye na Nounou. Nounou o bazaki na relation depuis qu'avant ki abala. Aboyaki kobala Nounou wana pourquoi parce que Nounou wana azalaki na visibilité te ye comme aza pasteur azalaki na besoin ya mutu o ya kotia ye poa mutu o déjà za personnage public wana atia ye poa na église na ye pour que batu babanda kokotaka na église na ye bayebi ke to okota na église ya mobala mama Sandra Mboui baki bakoti kuna. C'est comme ça. Alors na baka ya ba sœur Enis premièrement na koloba Jezo ezo pusana. Déjà mwasi kobota ebongaka mwasi ozobota à partir de 25 ans to tiaka 23 ans. À partir de 23 ans yo mwasi komi kobota ti soki okokata 38 ans parce que kobota déjà ya 40 ans ezalaka kobota ya ba risque ya makasi yango bomonaka surtout na hôpital ya mindele
ezalaka chaque semaine il faut kendaka rendez-vous balandela. Na la plupart basi oyo babotaka déjà ba 40 ans mingi ezalaka ka ba problème ya kobota yango bomona na ba pays ya mindele déjà 40 ans bako pesa yo espace te que non yo moko o bimisa mwana te bako kata bako sala césarienne pona yo ozala na bomoi mwana pe azala na bomoi eza bongo. Toyebi ke sœur Eunice aza mosala nzambe azosambela volonté ya nzambe tosambelaka volonté ya nzambe mais la plupart de gens na kilelo oyo eza na bato ebele surtout ya basi o basalaki mabala na bango ekenda batikala kopesa mibali ya vie na bango chance te. Pourquoi? Parce que ba réalité ya mokili eza na mobali mosusu peut-être aza nde mobali ya vie na yo na ndenge peut-être ayeli yo omoni kaka non aza mobali ya vie na nga te. Moi je me rappelle tango na okola avant na bala avant donc na moment kaka il fallait qu'il nazala engagé. Imaginez la famille ezalaki kaka na otambola ta na nzela boye kokutana kana papa moko ayebisi yo message concernant libala na yo apesi yo ba indice alobi nzamba alobi boye. Donc nakutanaki ata na 5 prophètes on natikala koyeba bango te presque même message o bayaki kopesa mais tango wana et puis eza makambo moko esalemaka neti ya lombangu mibali oyo azolanda yo koto oyo naza près na lingi na bala o koto donc okomi neti okomi komitu na nzambe siko awa na kondima nani na koboya nani. Mais par la grâce de Dieu vu que naza mwana nzambe natiaki mabolongo na se nalobi nzambe orientenga pesanga libala nanga mobala vi nanga effectivement on a senga ki pa ya nzambe na yebisa ki ka basine nzambe pesanga basine boye naza na besoin kaka basine tango kana sambela ki basine un mois ezalaki ebele nzambe alola pesa ki nga basine. C'est par là que j'avais compris que mobala vi nanga yeyo. C'est comme ça. Alors yango na eko senga mpe na bandeko na biso mosusu oyo ozolanda nga eza na basi mosusu surtout tango tozalaka na ba âge ya ba 20 ans wana 23 ans 25 ans tozalaka toujours na tendance ya koloba est-ce que na elongi na nga balobi ke nazoluka libala mwasi nyonso asilaka toujours na ndako ya libala nga nalobaka d'ailleurs ezalaka bien bobala na tango boza ba jeune boyebi soki bobalani mwasi na mobali soki mobali azata mwasi azata na ba 23 ans mobali azata na ba 28 ans 27 ans vous allez voir que tango bobalana bokoki kovanda ata 2 ans na bino bo savourer nanu libala na bino moibale bobota te et après nde bokomi kolinga kobota et puis tango bobanda kobota ekozala kobota ya pressé te boyebi bato o bazalaka soki bobalani boza bana mike ata soki mabota ezoya te bokozala pression na pression te que non il faut na bota mais na ba âge déjà ba 35 ans 33 ans ezalaka déjà ozokota na ndako ya libala eloko ya liboso eza nanu na bota nanu yango bomonaka mosusu soki mwasi akoti na ndako ya libala bongo mabota ezoya te omona mwasi neti amiboma mobali akomi kolinga nakende kasi kobota libanda ekomi neti pression. Pourquoi? Parce que bozobala na boza ya kokola naka ya sœur Eunice eloko kanga na koloba na ye ezaki a continuer mabondeli a continuer kosambela c'est vrai okoya kosala ba émission bantu badozoloba oza na retard à vie et pas nzambe naza na retard te mais oza na retard te mosusu mobala vie na yo na minute azolandaka yo mosusu mobala vie na yo azolandaka yo na mosusu peut-être parce que na oyo biso toyoka na ba information o ba pesa biso d'ailleurs ezalaki ke sœur Eunice azobala na mois ya décembre selon ba explication selon ba information ya ba proche o baza pembe na mama Eunice ba yebisa biso ke non mama Eunice azalaka déjà na relation na ye donc ba officialiser makambo na décembre. Alors soki déjà muto azali mosusu komi kozwa temps yo moko oyebi ba décret litumba o bana nzambe bazalaka nango eloko kana osenga na yo sœur Eunice ezake telema na ba prière sambela kozala na ba via ba distraction te ngana lobaka toujours na bato mosusu oui je m'excuse eza na bato mosusu ndenge nzambe akela bango
ata soki baza na distraction bakovivre na bango ngo je m'excuse la famille mais eza na bato mosusu distraction eza ya yo te. Tu es censé et obligé kozalaka toujours na attitude ya prière. Eza na bato mosusu baza bongo eza te que non parce que camarade nanga asambelaka te tala kutu ya ye nyonso ozotambola bien, tout va bien chez elle. Nyonso soki aluki mosala azwaka yango na facilité, soki alingi lubala azwaka yango na facilité. Oui bien sûr, mutu na mutu aza na chance na ye, mutu na mutu aza na lipamboli na ye, mutu na mutu aza na bénédiction na ye. Peut-être ya yo eza bongo te. Alors soki ya yo eza bongo te okoki komiboma te. Yo oza mutu ya ba prière. Donc vie na yo nyonso mobimba eza prière. Il faut tiaka keno ga awa il faut na priaka. Et bien na bato mosusu lelo tokomi komona ba scandale ebele hein. Et komi kaka mwasi na mobali soki babalani après kaka 3 mois okoyoka kaka keno mwasi akufi. Après kaka 3 mois okoyoka ke mobali akufi. Et komi ba makambo moko et komi ko se répéter mingi na communauté congolaise. Wana nyonso eza parce que mwasi azalaki na ye epa na bango aye kokutana na mobali, mobali aye kodotele ye, c'est fini. Mwasi abandi osambela, mobali abandi osambela. Tango bamoni kama makambo na bango esimbi ekepe lombango basali pe mariage, c'est fini. Baboni na bango to vivre na biso. Mais tobosanaka ke tango tokotaka na ndako ya libala nde bisika bitumba ebandaka, nde bisika bitumba ebandaka. Parce que wana ekomi bitumba ya tous les deux familles esangani. Na famille ya mwasi na ya mobali esangani. Siko tango tokota na famille ya mwasi tomoni famille ya batata, famille ya bamama. Na côté ya mobali donc ekozala neti 4 familles oyo esangani ekomi kobundisa bino. Yango c'est vraiment important. Ozobala zalaka na attitude ya prière. Kobala eza kolonga te, eza koganye te, mais eza kaka étape ya kolonga. Alors ozokota na ndako ya libala ata soki okoti oboti, cela ne veut pas dire que notre nige na boti boye c'est fini na bana ko relax. Zalaka muto ba prière parce que diable aza muto oyo bateko nanga a travailler 24 heures sur 24 heures. Namona tomona moi personnellement namona libala otali penza libala boye kumisi nzambe. Et c'est vrai, moi si akoti na ndako ya libala bima kamnyo sozo kendaka bien aboti na kobota. Kobota kaka kobota mwana directement mobala changer. Mobala zalaki ndumba te, mobala koma ndumba numéro 0. Mobala bande komela masanga te, mobala komi komela masanga. Mobala komi komela kabadiamba. La famille et komi kozala pasi pe mawa. Siko mwasi akokoka kovanda na ndako te. Mwasi akomi siko makambo na yenyo sake ndobetela ka camarade nanga yoka. Zoka camarade wana azalaka déjà na jalousie ya makasi envers moninga. Comme yepe na ki jalousie wana diable akoteli kende kaka epai ya nganga kokende kosimba kisi pona moninga mobali aboya moninga ye akota na ndako ya libala. Tina niveau okende kobomela moninga mwana. La famille na se ya moi oyo makambo eza ebele. Eza penza ebele onga moko na lobaka na se ya moi tambola mokili omona makambo. Il y a beaucoup de réalités. Ce qui yo biksi kozali oroteli matin na ba prière. Na lobakango toujours mutu moko te rotika la ko prier pour na yote. C'est vrai que tu loba mama biso asambelaka, papa biso asambelaka, lelo tolo biso ki bazate. Nana osambelaka pour na yo. Hein? Via lelo eza lisusu via ba distraction te. Obali ozana ndako libala ata soki makambo na yo ezokendaka bien. Zala toujours na attitude ya prière, zalaka toujours mutu ya prière. Ozala te que non parce que na bandolo ka musala na zuna nga musala na osambela lisusu te tomona ka bato mosusu au moins ta jour a okende église jour bazala kana prière ya makasi a préférer na ye avant d'arana na ndako a préférer na ye asala kana makabo kuzoba a préférer na ye akota ka soki wapi a préférer na ye alala atala ka télévision mais na prière na église bazana prière makasi to sambelaka mokili oyo eza kobeba eza na bato mosusu oyo to mosusu to partageaka bilia ensemble mais na se na kati ya mitema na bango batikala kolinga biso te. Eza na bato mosusu mosusu bosekaka mosusu kanisaka keno alinganga nzoka na kati na ye atikala na ye kolinga yo te. Ozalaka ta parmi ba favorite na ye te, ozalaka ta parmi bato oyo ya considéraka te.
alors soki nzambe asaleli yo grâce wana oza na bomoi mwa makambo ezosimba zala moto attitude ya prière. Mokili ya lelo eza lisusu neti mokili ya kala te. Na kala wana bato deja ya mitema mabe towande koyeba bango. Na kala wana baseri ya bakoko na biso selon ba histoire ya bakoko na biso balobi na baseri wana tellement ke bato akosambela bazalaki ebele te mingi ezalaki ka banganga. Sikoyo babandaki deja komiyeba te soki osali nga mabe na okende pa ya nganga. Siko na kilelo oyo bato ebele bakomi komibatama na kombo ya Nzambe po bayebi ke soki nalobi ke na nzambe to nganga na kendaka na ndako ya nganga na kozala na bakamaradi te akomi komibatama na kombo ya Nzambe. Alors bozalaka keba soki oza moto attitude ya prière tu verras que ata soki moto